Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or. Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Beste Teamspieler hier von euch. Lieber ist gut. Nein, nicht Mina. Nein. Et puis au bozomona na sima wana ezali douche. Aoti ko lakisa bino mai ndenge nini etangaka ebimaka. Ba mai na biso koma tina ba étage. Dans douche na biso yango eza na mini douche. Mais eza na biloko nyonso tout complet. Tu as un problème à maïté, tu as un problème à courante. Maman Bijou a lui confier biso beaucoup zala jamais dessus. Allô la famille, nazo présenté bino toilette na biso, salle de bain na biso, il y a appartement, chambre, salon, cuisine. Appartement numéro 6. Toilette na biso yango, tozali na douche. Maman na sopa mai. Toza na douche, na lakisa bino ke mai na biso ebimaka. Bomoni to ba mai na biso. Toza na problème ya mai te. Citerne ematisaka mai likolo. Mai ebimaka. Oyo eza douche yango wana. Eza na appartement. Ezali na appartement, chambre, salon, cuisine numéro 6. Bomoni mai. Bomoni mai na biso ezobima. Mai ezobima. Après, tozo kende na toilette. Toilette na biso yangoyo. Chasse d'eau na biso yangoyo. Boyoki. Mai ya wana eleki na toilette. Toilette na biso yangoyo. Donc c'est ça. Toilette na biso yangoyo. Totiaka eloko na biso otandala bilamba. Moto koki kosukola bilamba na yo, toza na balcon, otie sèche linge na yo na balcon, otandi bilamba. Moi lavabo na biso yangoyo. Pon place à brosser, miroir na biso yangoyo, toilette na biso eza propre makasi. Eza nango vraiment monene te mais biloko nyonso to ezala na kati ya toilette ezali. Toilette yangoyo, cuve na biso yangoyo bomona eza propre. Esika ba brosaka. Jolie maison. VIP à dégâts. Au vendre dans la flat beaucoup ça. Bâtiment bien climatisé. Et tout comme casse. Alors oui, c'est une carte de votre affaire, sauf pas des d'accord. Oui,